Manuela kitoko na peso lelo toli oyebi oyo zali me na peso toli Anelka omoni foto ya mwana na nga oyo bimisa jour obimisa ka foto ya mwana na nga na bana oyebisa bino bandakana na bike ngai na finga bana te poko boteza pasi naza kosenga na bana Manuela bobenga Manuela boloba neke nazoloba Manuela landa makambo na oloba pona linge bima na munoko mutu te bima na munoko nga moko na motema Anelka omoni foto ya mwana na nga banda na bota bana na nga natika ko expose bana nga na réseaux sociaux te mais bande on a de partout bomona ngai na salela bino témoignage ke na tikala komona Manuela na misu te na yebi Manuela te ndenge bino botala Manuela na TV nenga na tala Manuela na TV mais Manuela alekisaki vi na ye mobimba debordaki neloko etali vi na nga Manuela fingaka mobali kozwa babokilo kozwa babiloko baidentité na nga antuka bandeko na nga na sukaki okake mutu asukisi yo akomisio na nzela moko boyeko yo na ye bosila na kaka ndenge tokutana na bato ba relation azali na relation na nga mona kimi eloko wana ebandaki deja na makambo ya Chimene afingaka tata na nga afingi nga sexe na nga nazwaka kanda namoni moninga moko abengi nga na kimi ayesinga Magali bano nde baobenga bengo bokovandisa bango kovandisa na tuni kovandisa ça veut dire quoi alobi na nga me awa nde toza na kisasa basango bazali na bamwalimu bandeko na nga nazwaki kanda nga nayebisa keke nga nde naza banda na botama na nazokota ndako nganga te mais soki eza ke yo kosala yango sala yango Manuela nazwaki kanda yo moko yebi na monti na bino yebi bandeko na nga nazwaki kanda ya kosakana te kanda ya kopepisa Manuela po Manuela komisaki nga na limite moko na kozala te seke yango na nge napesa toli Manuela Anelka samedi na biloko mosusu kozala na limite po ata soki baye kobenga bino po ekozala na mwana mobali akobenga ye mosusu Manuela to nini po ngai lokwa nazaka na Nzambe na niveau makambo wana ekomelaki nayebisi bango te botika nalingi te natika seke ngai moko lokola naza moto na banga Nzambe ntango nazwi lisolo wana nakomi na wana makolo ya mama na ngai yebisi nga jamais okokosala eloko akoye te okokosala eloko akoye te eloko elingaki esalama ya mabe ya makasi seke ezaki na lobi mpo eseke ife te ya bino mutu so azolobaki na bana na ye te 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 ya de limite soko lingo take nga Magali Lomama kosimba bana na nga te na ye koyebisa ke Manuela na Anelka na bato nyonso boza na nsima ya Anelka esika nakendaki bafoto na bino tu ezalaki kuna bino nyonso oyo bomatisaki nga mafuta na likambo ya mwana na nga parceke na preferaki mpo na mwana na nga naza mama na bote naza Nzambe ase mutu akosimba suka mutu ya mwana ate toza na bino betadami moko te bokozokaka baninga te po baninga bakende okota na makambo mosusu oyo Nzambe abenga bango te Manuela naolobelo devant bato j'espère que ovandi nie wana osala
bavideo te bato baoyeba te pourkui osala bavideo te parce que eza na makambo ya minini ezoleka oyo bango bayebi te yango na yo olobango lelo Manuela épargne fi na ngai épargne fi na nga oyebi oyo ozali épargne fi na nga tala likolo ya mwana na nga esika oyo nakokoma te mpo na mwana na nga Anelka yo mpe lokola seko olingo ofanda na lingo osoya yo makambo mpo na mwana na nga seke lelo na yo oyebisa Manuela bino nyonso tu bato bofingaki ngai gratuit nayebi eloko te bozufota mwana na nga bobaloli bilongi bosali bagauche bosali droite yaya nabaki na kovanda seke bokomisaka baninga na suka te Manuela mosu bato bakobengo na Kisasa bakotinelo tous les photos natiaki photo ya bato tout ya groupe na bino natindaki yango oui c'est mon fils eza makila na nga eza makila na ngai nakotika jamais nga mokolo moko te nakozwa foto ya bana Manuela na otya eloko nde nasalaki yango natikala kobetela moto biso te nakendeka nga moko na moninga na nga mobali na Kisasa Manuela mpona makambo na yo nayebi so bato bazala na Kisasa basala vi nabebisi plus de 1400 euros si ozofanda nie wana oyebi pourkui ozofanda nie parce que olati polo ya rouge olekaka oyo kosala video olobi ke ndenge nasala baomenase nga Manuela tikanga oyeba oyo oza lelo mpe nga naye koreconnaitre oyo ozali ça va mpona mwana na ngai Anelka bino nyonso bayaya nyonso bokotelaka Manuela nazwaki bafoto na bino oui mpona remakaki ke koma bana basi oyo bakoki kofanda mwana mwasi ayaka na televizio kofinga bato babétise kofinga mibala bato ozali kofinga bato gratuit te oyebaki oyo yo ozali na réseaux sociaux na bana oyebisa bino bakatala nalobi nga natiaka bana bato te otika bana na nga mpe Anelka okenda ti kozwa ngai bana no baleka okenda kozwa foto ya mwana na nga opesa Manuela yo mpe nazwaki oyo yo ekendaki oui c'est mon fils Manuela ya yo ekendaki ntongo nyonso kolamuka kofinga baninga tala nzoto etengama sexe ya mama na yo sexe ya tata na yo namona eke tokenda suka me lelo ngai Magalilo mama nayebi oyo ozali na mondi ya mabe nayebi oyo ozali botika kokende soki moto alobi botika botiki ye bokomisa moto abotama ayebi eloko te ayebi makila te ayebi koboma bato te ake kosala likambo mpona se ya kanda mpona omona esika nini nakozwa Manuela te na maboko nakozwa ye te na esika te eloko yango mpo arete mikolo nyonso Manuela yaka kofinga mobali bana libota na nga mpo ozalaka na mission na yo oyebi ke ngai Magalilo mama ifo nasimba makila na vi na yo mais gloire à Dieu lokola naza mwana elaka naza mwana ya Nzambe lelo nakosala video oyo napesa eka code aloba ete bolanda Manuela asala video na page nalatela ba rouge alobi na olala te baomenasenga kotiaka komwa Nzambe te Manuela luka délivrance tika fi ya bato ampe bandeko na nga nazwaki kanda bagena boye komanifeste nazwaki kanda na bafoto ya mwana na nga oyo na etufa lelo nga nakendaka Congo te parce que je suis combattant j'espère que vous comprenez pas ezali na kati ya motema na nga lelo nakobima te bana na nga bapima bakende osala vi bakende Kisasa mama na nga mpe akufi ndeko na nga akufi bana na nga bake kokunda Manuela bisa foto ya mwana na nga nazalaki na kanda na ene etolenga na motema lokola makambo liboso ya shime tanga banofinga nga nazalaki na ndeko mobali ayebisinga Magali bano bazofinga okoko ofandisa motu ngano nakenda tizazela bafandisaka ndeni alobi basango bazali na bamwalimu navandi butona nakanisi Nzambe alingaki te na tiki me ntango Manuela azwi mwana na nga piblie omona Manuela azwi identité na nga azwa mobali mama uti kokufa Manuela tie Manuela tika
sala seke likola mwana na nga ayebisaki ndeko mobali na lobi aya kende mbongo na nga yango pala tena je pa mikati ya irwa leswa ke nango sala yango me lelo nga mo mpe naye koleka ntango nakei lobi nayebisi mama na nga te kosala te kosala eloko te tika kosala eloko te tala boye ata moto akosala mabe nzambe moto azala na makambo mipepe to boye tika nzambe akozwa likambo basala nzambe te okobunda na ye kotika me likolo ya bamakambo na bino bokokende na banzela mosusu oyo bato bayebi te seke ezala bavideo ebimi ezala mpo nayebisi mwana mobala na nga na koleka na kotubela ye mpe soki azwi message atinelo manola naleki deja nga naza na makambo kindoki te nayebi nde babongaka bato te mais peuple congolais de partout yo olekisaki okoki jamais kozwa kobimisa bavi oyo ya bato bazobomba olekisaki Chantal batela mwana oza toujours bilekaleka bilobaloba na makambo ya bato batela mwana na yo ntango leka na kozoloba balobela omwana papa bazopesa mwana esprit bato bazabela na makambo ya solo na nzoto yo ozokotaka na bavi ya bato ezanga ntina bato wana bango moko bayebani batela mwana nalobi mingi te nabi batela mwana na yo manolake na bandaka banganga yo moko oyebi oyo ozali na mondi wana yo ozwa bafoto na biso John aleka walobango ozotumba bafoto na biso na butu otikala kotubela mote po yebo oyo ozali na famille ya tata no na famille ya mama na oza na baprotege batia yo lokola likolo oyo yosalaka oyo kokosala ngai lokola maboko na ngai je jure fidélité yebi makila te me na se ya kana ona nga na meka ngo mpo na bana na nga Mbote balandi ya MDGD TV mafuta sika nzamba pambola bino mes frères et sœurs bisika nyonso ezwami bino ezali ngai wa bino mère Dorcas la grande dame bouti koyoka voice ya ndeko na biso tobenga ngo na yebi te confession tobela tout ce que vous voulez. C'est triste et regrettable koyoka babiloko ya boye et c'est un choc quand nde nauta koloba na bino récemment na voice mosusu to na émission mosusu ke cette histoire ou encore cette affaire des rangs devient très serrée. Moutako sabino te keza buzz. Non. J'espère que boa mikolo boa bat boa ba cerveau vous pouvez comment na topé koyoka et puis comprendre de quoi il s'agit. Na likambo songolo pakala et faire la part des choses. Bandeko na ngai so na sali moi vosa mokuse o après koyoka confession na eza parce que na interpeller mutu moko wa olanda ngai. Mutu moko wa olanda ngai. Mon frère, ma sœur, yo zo yokanga na minute yo. Kobosa na teke liwe ezali. Parce que eza eloko oto yebi ke liwe ezalaka mais to réaliser yango te. De ce qui veut dire to bosa na biso. Pourquoi? Parce que soto zaki conscient ya liwa nde biloko belé to sala yango te. Mambo belé to. Siko mutu neza. Liwe loba ate to mona bat ba ko fona ba crise. Angelica kenda ko bota azonga te. Vous comprenez un peu? Bandeko na ba mambo ba ko salo lelo o soki ma tête olali to la muki to ki ke non aso invité. To ye moko na ebité. Est-ce que ba réaliser yango? Est-ce que ba réaliser yango? Ba kufi to ba kufa. Ba baza vivant ba leki bango na nini? Elobela bango elokote. Ete a bango te. Parce que selon Ecclésiaste, je crois dans chapitre 7. Liwa ezalaka interpellation selon Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? So muta kufi. Ezapo ete ya yo ete ya nga ototikali. Parce que Bible zoloba que celui qui vit prend la chose à cœur. Cela veut dire, lorsqu'une personne meurt, moi qui est resté, il faut na zongo à cœur, au sérieux et ya kufi. Ok. Bon nga lobi. Nautika libela te. Impossible parce que mutu se faut que nga pena okufa. Ok, d'accord. Sikoyo, il faut mutuna mituna. Ok, tango siko na kokufa, nini ko leka, nini ko salema, nini ko ya normalement c'est ça. Moïse azoloba.
apprends-moi à compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Abi, apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tangi sanga tope la kisanga, yebi sanga motu ya mikolo na nga na se na moi, afin que motema na nga na applique la sagesse. Les amis, c'est fort ça. En fait, motolinga yeba ba nombre ba jour na ye. Non pas pour ça délire. Toi c'est pela mais la polo bien okufa. Non. Pour appliquer motema na sagesse. Or, Bible zolo bananga, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ce qui veut dire, Moïse azo senga na nzambe. Asunga ye, na mikolo o ya zana na se na moi. Atambola na kobanga nzambe. Pourquoi? Parce que les amis, après la mort, il y a une vie. Et cette vie dépend de la manière dont l'homme a vécu sous le soleil. Donc il faut bonner cette éternité na yo, mon frère, ma sœur. Na ndenge ozana no na minitio na se na moi na mokili o ya se. Soko tambola ki na nzambe. Tango na loba ko tambola na nzambe. Eza ko kende église kaka te. Eza ko yoka ka mateya te. Eza ko yoka ka ndenga na oloba te. Non. Eza ko tosa ko banga nzambe, ko respecter ba principe nzambe, ko sala volonté nzambe, ko boya mabe, ko sala bolamu. C'est ça. Honorer Dieu, craindre Dieu, aimer Dieu, c'est ça. Mutu oyo olingaka, oluko sepelisi parce que olingaka, n'est-ce pas ezala randengwana. Siko, biso tolobake non, to abana nzambe. Tolinga nzambe, est-ce que to sepelisa nzambe? Te. Oka mutu otanga kombo nzambe, alobi te ngape na mwana nzambe, ngape na sambelaka, ngape na bino bozo kanisa nine. Po bino bokendaka église, po bino boteyaka, ngape na mwana nzambe. Ngape na yebi nzambe, ngape na linga nzambe. Muto omibenga mwana nzambe, aza censé ya kolinga nzambe. Tango yo beta atolo wana, ke ngape na mwana nzambe, ngape na sambelaka. Ce qui veut dire, tu es censé d'aimer Dieu. Or, kolinga mutu, eza ko sepelisa mutu. Si tu aimes une personne, nde tozana mokili ya batu boy. Ata bolinga mwasi na mobali. So olinga mwasi na yo, olinga mobali na yo, osombeli biloko wa olinga akosepela nango. Oko chérir ye, olinga ta silika, olinga ta zana souci, so moni que non, aza bien te, olingo yeba pourquoi aza bien te, olingo consoler. C'est ça l'amour. Siko biso tolobaka tolinga kanzambe, mais tala nde tokenda kosala mambo esala nzambe mabe. Tala ndenge tokenda libanda volonté nzambe. Tala ndenge tokenda komatisa nzambe mafuta, kopesa nzambe kanda, na bisala sala, na bilobela, na bitambolela. Est-ce que muto azolobaka mwana nzambe, muto alobika lingi nzambe, akofinga muninga na ye, akofinga mwana muninga na ye? Parce que muto akela bato eza nzambe, muto akela mutu te, muninga na mwana kize, ya infirme, yozo kofinga mwana na kizengi, yozo seka mwana wana, muto akufeli mwana, yozo seka ye, yozo seka mwana akufi, apoko lobake yo a mwana nzambe. Te o mwana nzambe te. Parce que muto alobaka mwana nzambe, il faut alakisa ngona misala ka mwana nzambe. Il faut alinga nzambe. Kolinga nzambe za ko sepelisa nzambe. Kolinga nzambe za ko sala volonté ya nzambe. Kolinga nzambe za ko yoka epe ko tosa epe ko banga ye. Donc soko zolo ba kolinga nzambe eke o sepelisa nzambe te. To po sala ba marambo e sepelisa nzambe te olinga nzambe te. Donc ce qui veut dire o mwana nzambe te. Bande ona ozana mulai te. Na utolo bana biso ke faut préparer éternité na biso. Lobi na biso parce que mutu nyonso akufa. Même moi qui te parle là. Ata na vivre ça 20 ans na okufa kaka. Si kota na okufa na okende wapi? Mon frère, ma sœur, détrompe-toi. Soko tigela ko sepelisa nzambe te. O tigela ko tambola selon volonté nzambe te na sena moi. O passer éternité musika nzambe. Soto kufi. Ezala te fin ya maramunyo sonde bat bakansa. Ah ekufi esile ya kepe mate. Tozala bisika mibale to kendaka. Muto atambola ki na nzambe. O alinga ki nzambe, akepa nzambe. Muto alinga yene nzambe te. Wa kota banganga, abando kota banganga tanga zaina mokili oyo. Wa bane ko se moquer na bato parce que Bible zoloba ba moquer ba kota bokonza likolo te. Muto abande ko se moquer na bato ko seka bana baninga bizengi, ko finga ba mama baninga, ko tambusa komba baninga amal. Matongi lokuta mamunyoso mabe aokepa satana. Eza clair ngate Bible mutezoloba. Yango ndeko yo zolanda ngai ta yangoyo ezana trop tard te. Nzamba tengela ne biso mabunga te. Alobi reconnaît seulement d'où tu es tombé. Zwa conscience que te na tambola ye mabe lobi na bongisa. Soko sengi bolimbisi sincèrement na motema na yo nzamba limbisaka et puis abosanaka. Bandande siko ko banda via sika otiki o nyoso eleka
obandi siko via sika nde eloko na yaki pona rappeler mutu nyonso oyo aolanda voice oyo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Yo ndimela Yesu nano te, ndimela Yesu. Yo si ndimela ye, rassure-toi relation na yo na ye eza malamu. Soki ba kokoso ezalaki ta yango ya kobongisa avant qu'il ne soit tard. Parce que le fait que l'église nde muto garantir muto bokonzi na likolo. Ya likambo kolinga nzambe nde na utu ko expliquer. Ya kobanga nzambe ya honorer nzambe ya koyoka pe ya kotosa nzambe. Bandeko tokomi na biso na suka. Bo partager ba lien na biso, bo ebite bo bikisa banani. Bo s'abonner massivement. Nzamba pambola bino. C'était moi, la grande dame. Ndeko na bino, Mère Dorcas, de bonnes choses à vous. Quant à moi, je vous revois prochainement. Ma bonne chose. Merci beaucoup.